Lelo na ville province à Kinshasa, solution eye pona mituka na bino. Tunangani ni mwana mama. Établissement Force de Dieu, Fordi, ya Big Boss, Pichu Mondonga, la force tranquille, ba yelibino solution, pona ba mituka na bino. Oye mwangana ezana matutu. Établissement Fordi, Atialibino, débosselage, peinture, pain fibre. Awa soki otiki mutuka na yo kende kolala ponya ba bebe po ekozonga elengi na nenga kosakana te Saint-Pélas na Saint-Pélas. Awa na établissement Fordi baza na rapidité na nenga kosakana te ni le par ailleurs. Côté mécanique pe électricité basalaka marque nyonso ya mituka ada mutuka na yo ezwi pani ya ndenge na ndenge. Au Sundula, établissement Fordi, bakometa ngo dada. Au Tuninga, établissement Force de Dieu, ezomi wapi. Ozalaga na kisasa te. Yoka bien, ezomi na avenue Farage, numéro 61, direction Chambapé Gambela, na commune ya Kasavubu, Oza Mobimba. Établissement Fordi, yonde papa na bango na domaine ya débosselage, petit peu fibre. Ta établissement Fordi, oye kosekusa mituka na bango, oye kufa. Établissement Force de Dieu, qui daka daka. Na yabiso, gou! Ah, keyo! Oui! Auto na kati ya Kinshasa, Texas na République démocratique du Congo, eza bongo, G-Graphic Design, imprimerie haute définition, na République démocratique du Congo, ya boye tikala kozala te. G-Graphic Design, œuvre ya Congolais ya diaspora, Monsieur Emmanuel Kapita, oye Kinshasa, auti États-Unis d'Amérique, aba matériel, pona kosala, eloko oyo, eye kolongola ba Congolais soni. Bota la binomoko, inauguration et salami, après prière, oyo pasteur asalaki. Tokoti na kati. Non, 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 ya boye zalate, ba matériel oyo, e outi États-Unis d'Amérique. Papa, maman, ndeko ya Congo, kanga pe simba, soki olingi osala l'impression, na support nyoso, banza graphique design, po awa, qualité nde devoir na bango. Bazali kosala ba impression, sur ba bâche, na ba t-shirt tope ba polo, ba tasse, na ba assiette, ba banderole ezali kobetama wa dada, na ba chapeau, ba véhicule, ba stylo, ba stand, ba vinyle tope ba autocollant, et bongo soki olingi basa elo logo, ba affiche na ba invitation, création ya site web, kaka na G-Graphic Design. Ba carte de service, ba carte de visite, invitation ezali kobeta makitoko, mariage na yo ekende sango. Ba zali kosala ba flyers, ba drapeau na ba écharpe, ba affiche kobanda na A4, A3, A2, A1, na A0, ezali kobeta madada. Ndeko mwana ya Congo, ne vous trompez pas d'adresse, Nzambe, pe kokodiko ko ya imprimerie haute définition na RDC, eza bongo G-Graphic Design. Otuninga adresse, ezwami na commune ya Matete, na boulevard Lumumba, soki o l'équipe po Matete, o l'équipe Palou, entre Kin marché na Palou, Oza Mobimba. Kota na G-Graphic Design, ozwa solution, ya ba impression na yo nyonso. Ah, G-Graphic Design, la qualité, c'est notre devoir. Ekeyo! Oui! Na bena dimbele, tozali bongo na
tozali na elika etinete kaze mpe omokolo masuka elongo na bato banso bawei oboyaki kristo te mokonzi tokotondo otondi mpona malamu manso kopesaki tosaleli bayo ntango azalaki na lino awa se mana manso makolakisa biso bolingi bwayo makolakisa mpe lisanga ekosanga na banso na kristo enzambe tambulu tokosenge yo tangela biso matoi otima kosambola biso koyamba kosaleli wayo ndako ya yo biso totikeli na yino awa nse wa biso milemo biso seko amen awa biso bato Maria do Flamengo.